L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un... Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino. Donc toye total elo moro na yebi ke belé ba osepela na yango parce que ils ont vraiment bien. Ils ont un quartier moro ya bien. Donc ils ont un quartier Lukunga, quartier moro très très bien. Donc accessibilité yango yo oza nzela ya munene oyo euti makadam au côté donc au côté na route principale makadam esuki mo liboso. Asko toza liboso ya lupango toyotala. Donc toza liboso avenue na donc toza liboso lupango oza avenue oyo ebimi tina nzela ona munene accessibilité yango eza très kitoko. Donc ata oyo na tracteur ata oyo na grand car et kota très bien. Donc oyo eza lupango mususu portail ya rouge OP mususu. Donc ya biso eza portail oyo ya noir. Donc wana tokotana na kati tokotana no. Voilà, donc à toi na kati ya lupango omona minda nde epelaka. Donc awa ezalara soyo na butu omoni poto na kata Kinshasa. Donc mon lupango eza bien sécurisé na ba fil barbelé. Donc ba fil barbelé yango oyo sécurisé lupango awa ta moyibi asa ndenge nini akota te. Donc lupango eza bien sécurisé eza bomoni oyo nyonso eza ba pavement sika. Donc eza elomo ba tuyauterie bomo na sika peinture bomo na ya moi sika ba plafond eza nanu mobimba. Donc ndako eza nanu vraiment eza nanu et puis ils ont répondre na ba normes pe ba critères ya osombelo kwa bien. Donc wana awa to pusani awa eza liboso ya porte d'entrée. Donc moninde palais à propre eza bien encadré atambula et bando beta bon vanda na véranda na bino très bien timboule aussi là bokoti calmement muto pola azati. Donc avant to kota na ndaku to balukana le pont mobimba to zona une circonférence tourner na ngambo kuna. Voilà, donc awa ezana moi na ngambo mususu sikoyo côté portail ezali na parking. Donc onyos bomo na oyo eza parking. Donc o likolo bomo na courant abana courant prépayé 24 heures sur 24. Courir qui n'a raté mai ezali to fongola pompe bo mona mai ndenge esopanaka. Donc voilà ato poussa na bo mona ba mur donc ya sika portail ya sika donc elinko bo mona ba tuyauterie ya sika conduite do yango wana onyos oyo do lupango ndela ba keza sécurisé poto wana bo moni ya courant prépayé. Donc minda awe pelara même ba likolo nyos bo mona na mur ba minda minena boule oignon soki peli. Donc ezalaka danger. Donc lupango eza bien, lupango eza 10 mètres sur 15 nanda kwa munene oyo to mona pe mai. Donc awa parking yango awa donc munde eza munene eza pratiquement 3 mètres. Donc eza pratiquement 3 mètres na miranda entre mirandako na mira clôture bomoni mir ndeza sika. Donc ata 3 mitu kata 2 catch ya bien et vanda très bien. Donc badala sika to tano mai. Voilà, donc moni mai yango ebimara très 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 bien. Donc ce va fongolo à pression et l'équipe au repos là. Donc yango kangana kaka. Et puis awa donc nde tolobaki to baluka lupango to laxi liboso kota en porte d'entrée to laxi mon pandi kota parking asko to baluki na ndenga sima. Donc pratiquement 1 mètre mobimba.
batika na donc 1 mètre et demi batika na ciment pona batu balekelaka. Donc tout comme pe na ciment a toko créer toilette à libanda, toko créer lormo awa et ça là vraiment c'est bon toko créer pe bianderi. Donc et ça biso bien awa to baluk donc ko baluka le pont mobimba et ça possible moni donc il continuer et puis porte au à gauche awa to lobela on ndenga kati. Donc porte moi à gauche ezawana o ezo réunir libanda na chambre ba parents. Donc au côté la ndenga kati tout comme pour côté la ndenge au côté appelle la ndenga ciment. Donc béton ga pam aux amobimba. Donc a tozongi sko liboso poto kota na kati ndako total sko kata palais. Voilà donc awa kata ndako yango yo awa tozotala donc ndako eza ya sika moni plafond ya sika. Donc ba mur ba mastic déjà kotaki ba tout. Donc eza ndako moko mutabuta ko somba a modifier a arranger moi ba belé pour moni caro des ali. Donc oyo eza ba caro poto ba caro oyo to salela na poto nde vraiment yango wana ba tila biso awa. Donc moni salon eza monene, salon eza ba 5 mètres sur 7. Eza ma monene donc ndako oyo ba tiango $45,000 à discuter. Donc $45,000 à discuter. Propriétaire azan posa mbongo ndeka to lobra ke soki bo moni to tchelu pango na marché c'est que mko na azan posa mbongo. Donc wana totali salon to pusana en attendant to tala to beta ma solo. Donc $45,000 à discuter. Et to wana commune ya Ngaliema quartier Lukunga régie des eaux. Donc quartier Lukunga régie des eaux ezali quartier Lukunga ezali na Ngaliema précisément donc à 5 ou 10 minutes il y a saut de mouton, il y a pompage. Donc toi na Ngaliema komika na saut de mouton pompage aux yeux gauche c'est là où il y a une société des eaux. Donc régie des eaux. Société où bah ça la biso mai bâti de la biso mai. Donc aux toilettes à monene. Donc ça toilette, douche, salle de bain yango wana et puis chambre moreza a mais to qui non na cuisine ou chambre monene yango yo o tozolo bakeza chambre des parents yango yo. Donc yango eza monene et puis ils ont la sortie monto o na lobaki et bimela kuna sortie yango wana. Donc sortie wana eza que toko créer les ba parents toilette na bango na ndenga couloir wana monene etikali wana toujours moi 1 mètre et demi wana sur 3 to créer les bango douche toilette ya ba parents bango moko. Donc ba za la facilité au bima pe à côté là na ndenge na bango. Et puis to bima to relaxa cuisine. Après cuisine to kina ba chambre oyo etikali mibale wana to lobana te to pemisa na mongongo muke en attendant boyoka ndebo tala boyoka na moi musique pour explication nyonso déjà ezali. Donc toi na cuisine à monene donc il y a 3 mètres sur 3 pardon 3 mètres sur 2 mètres et demi. Donc cuisine oyo eza cuisine mélangée na ba magasin na ba tout dans rocha frigo congélateur machine lave nyonso donc rocha mais ba tiango $45,000 à discuter. Donc ndende na ba ki lupango eza na commune ya Ngaliema quartier Lukunga. Donc na ba obaebi quartier Lukunga eza na quartier Lukunga. Donc eza mesika moro il y a bien accessibilité kitoko mutuka tina lupango. Donc mutuka ekolonga na macadam et tina ba ekoti na kati ya lupango na ba chambre na salon na cuisine. Donc mutuka ekota très bien et puis ekoma très bien. Donc wana awa tozobima donc ndena ba na bino ke donc portail za munene mutuka tina chambre tina ba douche partout. Donc ekoma awa to mina ndenga libanda moni ba voisin de ba zotonga ba 2 niveaux ba 3 niveaux au avenue to laksaki air to kotaki asko air bima tozo laksape ndenge to kotela ki ndenge to bimeli. Donc na o a intéressé aweleli ko benga to yebela pour to évoluer mbango. Donc bonne chance na ba bandego nyonso. Merci beaucoup. Bye. Oji mamacita, je t'en de qui de moi de nous pour toi, je t'ai redescendé ça.
Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rue je deviens rage. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pleuve. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi je tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi je tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita.